Mboloba. Nana Mboloba, selon Mamba Kagame, na ebi ya weza enkuka otolobela la politique. Mais, nenga na tuna no Pasteur Gili. Pasteur Gili po ya ndoki ndoka jalelo. Ponga ndoki arando ye ndoki jalelo. Asiko président Fachi awangani ba mort. Et puis, je hésité. Franchement, on a si na bombardé, mais tellement un coup KO, ma mine de royaume, ça a toujours eu lenga. Tout le blanc politique était na un coup KO. Mais, na vena na mine roloba, mais, n'a tout na président, Pasteur Gili. Pasteur Gili. A président Facha wangani 8 millions de morts pour na Kagame. Pour un sentiment bokondi. Et ça n'a pas si. Na émission na minute au Tshisekedi di Wamulumba azo balukata 50 000 fois. Na kata cimetière na ei. Pour na ndimite pe bakunda na Congo po cimetière e bembenetika na Belgique. Pour so bakunda na Congo na minute na maram président Facha Lobagi ça kufaki. Mais et ça passe. Chilombo, franchement, n'a bien au président pour Rwanda Mtubache. Mais n'a évité. Bon, on a mapping. Dans Mundela sali constant. Mundela porté plainte, ça a constaté un million de morts. Chombo Mundele mtasala ordinateur Mundele courant les losriba Mundele mais Mundele salisco constant qui na Congo 8 millions de morts Kagame azoboma mais Chilombo aye awangani 8 millions de morts tie maudit na ko sauté sentiment bokonze ko sauté sentiment que Élysée. Et puis dans le bas, non, pasteur au bazar en présidence. Bon, mon a que président Fachi, Chilombo, a commandé franc-maçon. N'évitez franc-maçonnerie, bende commissaire sous vrai bololé. Na le banandenga ma bête, na fingité, mais, comment au na ba millions de morts? Pour la gloire, ya mokili. Mais là, on a un Chilombo. Président ya Bana IDPS Fachi. Tout est vanité. Tout est vanité. Un jour, yopé au Kende. Maintenant, consulter Tata na Oplenza, place Aza. Comment peux-tu, à mon avis, tant au cola, to bota surtout biso ba jeunesse to bota ko laksara bana no ba ennemi noté. Comment l'enfant peut appeler l'ennemi de son papa mon frère? Na leo na comme na ba doute penda ya olobake Fachi Chilombo amona Etienne Tshisekedi. Tamsou mère, moi, si na Etienne, à cause de la zemi. Pour détermination, ya tata na penza, na monyon na mo anete. Pasteur Gili na linga bina lobana, yom to lobagi, le fils fera mieux que son père. Ah, Pasteur Gili. Ah, Pasteur Gili, arrête de dire n'importe quoi. Bouwangani ba millions de morts. Le fils fera plus pire que son père. Son père, c'était un gars de détermination. Un gars qui avait une droiture éternelle. Quelqu'un qui voulait sauver la nation. Il n'a pas aimé Kabila ni Kagame jusqu'à la fin de son souffle de vie. Mais, comment on a benda nenge
bon wana ya mapping wana donc ndela sali constant ya ba mort ya mboka na bino yolo biote ezala ngo Congo te mte sala constant Chilombo ngaye donc wangani benda ba mort tout ya on le benda na senga ba mort nyonso a Congo ba mort nyonso a Congo au Kabdama bomi o nyonso ba kufi illégalement bola saka Chilombo ke azanzambete franc-maçonnerie ezanzambete pour franc-maçonnerie comme ici na kata connerie moko donki naza penda na ba regret ya omona penda ke wangani na o ba milieu ba mama ba femme violée ba nyonso yo wangani na yo biote ezango Congo te mtasalaka plainte tango ezalaka Nations Unies. Donc Nations Unies penda ba constater que ba Rwandais ba boma bino. Ba Rwandais ba zui sol na bino. Mais yo comment négocier na ba ennemi à tata na yo ton père jusqu'à la fin de son souffle de vie. Il a jamais aimé Paul Kagame ni Kabila. Toi tu es parti travailler avec eux et tu commences à faire contre tout ce que ton père avait dans la tête, mais toi tu fais autre chose que ton père. Donc au fin d'ici tata na yo. Non kolobate po ils ont bloqué. Et puis ça fait longtemps. Mais Chilombo tu es maudit. Nzambe likolo. Sentiment bokonze ko sauter, sentiment franc-maçon ko sauter. Sentiment ya bokonjo ba pesio. Ya omoni ngai na parmi bato ba ebisaka fati ngai soka muto sambelaka na ese fati bokonza pa Kabila. Metanga kepa Kabila na balukeli na lala na lota nzamba ebisinga pona Fayulu. Parce que Fayulu c'est quelqu'un qui va pas baisser son froc. Voilà pourquoi on a pona Fayulu. Mais en 2023 na ya voter. Na ya voter nzambe likolo. Mais mutu na ya voter a bima président. Pour na sala propagande ya candidat nanga 2023. Mais comment on peut être lâche jusqu'à ce niveau-là où on a 8 millions de morts? Et ça n'a pas si. Aminge ni limbi sanga me. N'engena loba. Pour ils bloquer. Mon temps, mutema nangezo lingo loba te. Nga banga na ngati. Na bunda na Congo te. Nga na makabuté. Oya besa ba froc. Awanga na pe ba mort. Mais nga na champion peuple. Funa loba. Comment on peut wanga na 8 millions de morts? Pour un sentiment bokondi. Pour un sentiment là taba costume au combat na Angleterre na Fati Ibaka Kelo na ebiso tout est vanité. Mais jugement dernier zala. Sentiment bokonze ko sauter. Pour ba kisimbi ya Congo ba olakisa yo. Ba mort ya Congo ba olakisa yo. Que Congo eza ba Rwandais te, Congo eza ba Français te, Congo eza ba Congolais. Puis Congo eza ya Yesu te. Pour yebsanga skoyo. Azalaki a Yesu akomana ba franc-maçon. Mais ba pasteur au bazana na présidence. C'est bozoté à président Nabino. Je suis désolé hein. Il fait la charge en tant que champion peuple. Pour ngana champion peuple. Pour ce que les cas qui mouté malangezo bloqué. Et alors quoi bazoxinga mais
il fait na loba qui bololé et gros à la niveau te kouanga na tout un peuple, toute une nation, makila ya bateau etani des milliers makila yo moko po komi président pe ba oyibi bokonza Martin Fayulu ouanga nino ba mort nyonso. Nzamba Congo a confondre yo. Merci na ngena loba pona longo la charge pour charge en le kinga trop nazo na ça l'entraînement maintenant ko kate il faut na loba po bima pour ngana champion peuple. Check ça dit this is El Toro champion du peuple. Nzamba a confondre tout ça. Merci.